Miel de son. Miel de son, il y a un musicien, il y a 4 personnes, dans la case Atlantique, il y a 7 personnes. Il y a indépendant, ça qui venait 0. Puis à de toi à moi, n'a pas bien série miel, à part que ça a volonté de ridiculiser, mais il que miel, à remettre Atlantique. Il a filé à Betty. Pour tout, pour concert, ça qui, on remet à la carte. Tu vas les gens 30 thèmes. Concert, il y a Souka, il y a Bozi, il y a Sony. Oh, il y a pas de clôturer dans la musique. Donc, Piaka, il y a Bozi, les Alim, Piaka, représenter le drapeau, il y a Congo, ma ben à Luanda. Donc, Miel, na Bozi, bah, qui si Congo, Sony, il y a Makasi, l'Angola. Par rapport à deux concerts, il y a Miel de son, na Bina filé. Fabrication, ça va, il y a ça. Coup de chapeau maestro, parce que donc, j'étais aussi là. Maestro, papa moins long, Zomo Badana Congo. Na Ebisio, na minute au JB. Fali. Mutobing Sadate. Pour monter au milieu au Senga, et ça va primo, on va Moïse Mbi et Basenga. Pour la liste de l'autre channel quoi faire, on a Efoya. Donc, on va soutenir Rio, et ça a chance de vous. Et ça a chance de vous aujourd'hui. Au côté de la brasserie, de soutenir la musique. Tu ne pas voir, tu ne pas patron. Donc, pour dire que l'Angola producteur a c'est ça, non? Il y a un label monté, ma commis production, Sandra qui parle. Il y a des producteurs, il y a des shows, il y a des brasseries. Il y a des brasseries. Il y a des chances de brasserie, il y a des shows. Mais tout le monde se comprend. Tout le monde a des mikanda perdre la ticket là et avec la rumba show. Tout le monde a des mikanda à traiter à cultura avec la rumba show. Congolais lelo, alingi makambu Zakari na papi tamba ba sala teta distraction makasi pona biso. Centre qui pour la j'étais dit génération na tout perdu. Et ça pas méchant. Bana Zakari bazar. Bana papi tamba bazar. Et loko epesinga ikanda ya suka papi tamba lobby. Que tout tena mutu na biso. Kabila kodonga sous président na Congo. Donc Congo ezaya ba Kabila. Ezaya ba papi tamba, ezaya ba Zakari, biso to doit telengana partout pour te dire ko tika bango na Congo wana. La vérité. Il a accompagné vos premiers amours. Il a bercé votre jeunesse et vous a consolé à travers ses chansons quand vous aviez le cœur brisé. Durant plus de 45 ans de carrière, le voilà encore avec un nouvel album, Légende Diamond, qui définit en réalité ce qu'il est. Koffi Olomide, le grand Mopao, vous emmène sur une autre planète. Koffi Olomide, Mopao Mokonzi, Mokonzi à musique congolaise, à Yelibino, album Légende Diamond. Ponaba fan ya bonne musique, ba fan ya musique internationale, ba fan ya musique sans frontières. Mopao Mokonzi à Kanisibinona, album des albums, Ponabino ba légende de la bonne musique. Allez sur Koffi Olomide YouTube pour savourer de la bonne musique. Légende Diamond. Les darons au charbon, maman achète du pain, fini le biberon, les enfants. Pas solo la vérité. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Pas solo la vérité. Hugues la Coifficoté. Hugues la Coifficoté, votre salon de coiffure sur la Nationale 3 au pavillon sous-bois. Ouvert tous les jours de 9h à 20h, même les jours fériés. Plus d'informations au 01 41 55 00 00 ou sur le www.huguelacoifficoté.com. Hugues la Coifficoté, l'homme qui coiffe la ville. Pas solo la vérité.
Ben, salut à tout le monde, particulièrement aux abonnés de Solo La Vérité TV. Je sais que là où vous êtes maintenant en train de se poser tant de questions. C'est qui encore cette fille? Je me présente. Je suis Sandra Kimpala, donc de l'Angola, précisément à Luanda. Donc mes big salutations à toi, Migeni, ma papa Ngeli Ngeli, et aussi à Aimé Soko Ferré, Dadou Dax Miala, Tatiana Boya, Mokuse Atalo. Donc je vous salue déjà. Derrière la caméra, il y a des Chris qui est là. Je ne suis pas toute seule, hein. Je ne suis pas toute seule sur ce plateau. Je suis accompagnée de mon confrère et ma consoeur qui est là à mes côtés. Donc à très bientôt. Donc on va parler, je peux dire comment. Donc tout ça, on a analyse quoi. Tout ça, l'analyse, on va parler, il y a un bilan, il y a un concert New York Betami diront en 2022 en Angola. Et ensemble, là, bande Konangai et Tokolobé Alissus production en Angola. Et après, Tokolobé Alissus, donc, polémique entre Papi Tamba et Zakari Bababasu. Kinshasa, mais malgré tout en Angola. Donc on a balouki de ce côté ici, je vis à Lisa Kingisi qui est là, Lisa Queen de Lisa Queen TV aussi. Bâtard Lisa. Bâtard de Sandra Kimpala, bonne vie. Ça va. Non, nous sommes chez Lisa Queen, hein. Lisa Queen TV. Timba qui est là. Timba, corridor de Nicolas. Bélé, papa. Je suis là, merci pour l'invitation. Beaucoup de bien. Très bien, plus que pour tout trésor. Plus que pour tout trésor. Big salutation à toi aussi, les diables, hein, pour tout trésor. Bambote na yebi siko zali. Quand on est dans notre website, nous siko que Nazanga mon côté n'a présenté bino et beaucoup plus on va parler des miel de sang aussi. Ouais, c'est produit qui ouais. C'est juste miel de sang. Le miel de sang d'un musicien, non, c'est mon père musicien de RDC à Beta qui concerne à Beta qui concerne en Atlantique, il y avait Robino Mondibu, au pas de concert Awa, et Dina Fide aussi, il y a Papa Bouziana, Fabrice Maestro, il y a Beta qui dans mon concert, moi belé Beta qui Awa, Nandenga Angola, na, mais c'est mon bazar, mais c'est BCBG Kalaboy, Shaingenge. Donc Shaingenge aussi était ici, il n'y a pas Beta qui s'est produit qui. Donc en tout cas, moi, hein, par rapport à la musique, n'a pas pensé à Congo, Nandenga Angola. 2022 au Penza. Non, tout ça, on était pour le début, héritier Bétac Atlantique. Atlantique, double Atlantique. Double Atlantique, qui est super bien. La journée, c'est une belle bataille. Là, qui c'est vraiment présent, les gars, bien, artistiquement parlant, pleinement parlant, les gars doivent dire plein. Plein, c'est qu'il y a 2 jours, on a le concert, les gars, bien. Mais Angola, pas réussi à Bétac Atlantique, on a aidé après. Tout le monde a battu Robin a Bétac. Concert de ce Simba qui était malheureusement, lui la fille a Betty Poto pour le concert qui on met tabac na kati. Parce que les gars qui 30 steps, tout le monde n'a pas bien affilé dans les sociaux de ça. Bozi 0. Bozi déjà, ils ont ma génération Bozi mingi ba kufa. Oh bah ça ils ont mususu ba koko ba ta Bozi pour ta maman nga OK les concert Bozi de moi déjà sambela. Ba biso o je te mamba Bozi dans ça c'est tout ça là. Bozi beta qui va concert de Simba qui était nani souci. Après on va souka awa concert wa tête mais quand même dans une concert Fabregas c'est ça va. Concert na ezaki ça les aki archi complété. Des bateaux mais ça na boss face à beta ça vraiment ça la bateau bien Atlantique. Bateau ça qui était débordement public ça là qui était mais la salle était pleine. Bateau bateau tia ki au concert to na qui salle qui mpia kanini te. Fa bateau ayaka beti concert bateau tondaki. Bato mitema mabende ba commence ba image ya 4h ya 5h du matin to ko kende ba filmer ngo pour pas se payer ça ba star na bango ba ko na tena Fabregas ba jongo ba tona ba page ba lobi que concert to ndakite mais sinon concert Fabregas c'est très bien il y a héritier pe na palanga ba mais très bien na ko na pe na Zaba et l'équipe est très bien miel de son azaki yemo ba musicien na 4 personnes ba sala na Atlantique avec 7 personnes yende penda ça qui penda 0. Puis de toi à moi, n'a pas bien miel, à part que ça a volontaire ridiculiser, mais il que miel à Robert Atlantique. Ils ont la publicité à Robert Amoté, même sans publicité à Robert Amoté. Mais quand même, le gars, il est pour ça, la M, ça y est, pas à l'eau, il y a bêta Atlantique. Tu vas dire, on va dire qu'il y a bêta. Mais sinon, vous l'avez une blague.
Bon, ils arrivent vraiment blague, donc, parce que Atlantique, on a lieu autondité, donc c'est pas une grande salle. Il a cité pour la mata parce que Lisa a kenasa mati. Maintenant, bandaka l'école. Quand je dis l'école, c'est parce que dans le bagage bloqué bétami l'école. Parce que Lisa derrière le billet vieux bosi déjà dans les limite ouais Luanda. Pour vivre dans 71 ans. Donc banzembu na ena vitesse à lelo, ils ont concordé. Donc vieux bosi batika kubenga ye. Ceux qui m'ont pas d'ailleurs à doit comme monde ça passe. Donc soit on est au tala pour la relation c'est bon. Sauf que vous avez pour la musique atika parce que concert na suka ya Sony et na Kimbango parti ya Mbezi donc concert ya suka ya Bozi ya Sony oh yebo ba ko na clôturer dans la musique ya wana. Donc piaka ya Bozi ndezali piaka o représenter drapeau ya Congo mabe na Luanda. Vraiment. Parce que nous on était là, hein, Junior était là et moi je suis dans solo. Quand on sait quand même yo, celui peut mi gagner ma à aussi un réalisateur né de Chris va balancer image pour regarder personnalité. Mais dem pia kawana za yamande. Et miel. Na oyebi saye asa la promotion makasi ya banzembo na ye. Miel ayemba trop. Atika ko sala likambo pour muto asali. Miel asali pia ka par après à Rolobake, on a pensé qu'il y a de bonne musique. Donc il n'y avait pas de gens, mais la même personne qui musique. On a pensé qu'il y a pas kiti en talent tiku, tu as pensé qu'il banane. Donc miel na bozi bayo kisi Congo, soni ya makasi na Angola. C'est-à-dire que ça veut dire que batu, ba yebi musique na bango. Ba yebi musique na bango te. Autre ba vérité. Fabrica c'est bon. Bah, quand on compare Fabrica, parce que Fabrica n'est pas où ça fait 4 ans passé. 4 ans passé, pardon. On a un bétara concert na Yowana. Il y a Baya Mado, tout ça. Plein on a Fabrica ça salaki. Il y a moi sali les lotés. Mais lui qu'on l'a batté que ma comptabilité. Par rapport à des concerts où il bétami ao, il y a miel de son, na bina filé. Fabrica ça va y a ça. Coup de chapeau maestro parce que j'étais aussi là. Maestro, papa moins long. Donc il est pena azana bana na ye. Donc Alexis pena kana papa ayo kisi drapeau ya Congo sonité. OK. Makambo ke bien biso to lingaka bongo. Fabricas na biso aye plein salinini et salade. Bina filé asala ki piaka. Ce qui réalité na to kozala wana ko balancer ba image on ba ka podium. Parce que ba banga ko lakisa public au piaka ezalaki. Muto azana image ya public a bina filé azate. C'est-à-dire qu'on a fabriqué pour l'accent public parce que on appelle ça musique bien. Oh, fabriqué. Musique qui toque. Quand on va aux États-Unis, à Kokassu, mais à Zoyemba, na mission, on a le col à Batu Bakimate. On est là qui n'a pas là qu'à Koutou Kolobate. N'a pas là qu'à Zagité. J'étais là sur place, fabriqué sa carte musique n'a pas là à 6 h du matin. L'Atlantique va attaquer à 5 h. Dans le lobby, 6 h tout va Oyemba. Dimanche on va betaki ya betaki koto hérité wa tana pas betaki donc fara ba ko se bi balé fara biso to daki na cité hérité betaki na ville nenga ngoleza la Jumbo za ville Jumbo za voilà mais la deux bisayo plein à Fabrigas Mathieu 66 c'est comment il mouké vous avez Mathieu c'était pas bien Mathieu 66 plein on est là qui ça va musique na bien côté héritier to zalaki té to ouais ko kende non par rapport à héritier, mais par rapport à Mouto et à Bengisi héritier. Bon, apparemment, les héritiers, à ça l'autoproduction, c'est que les gens disent que l'héritier, c'est qu'il bon, et puis le producteur. Non, on est à fabriquer ça l'autoproduction. Mais héritier, Bengisi qui est. Déjà, tu connais ma héritier parce que non à héritier, mais tu connais pour Mouto Bengisi héritier, donc on s'est comporté dans Batumala Mouté. C'est-à-dire on doit être clair. Héritier Ouata, Goga, Tolinara Otro, Motona Tembe, c'est-à-dire artiste na bito plein de pays qui ça va. Mais ce que mon qui ma chroniqueur, na ma chroniqueuse ya Luanda te, na ma journaliste à Luanda te, parce que Mouto a Bengisaki yo, il y a des problèmes sérieux avec tous les gens ici à Luanda. Ah bon? Donc, net tout décider. Mouto on a concert net na nzela wana. Un jour de la biso poto ya abo eto kota biso mo to bando ya te ça dit biso mo to décider to bana biso ko ya te mais apparemment balobi muto abengisa yiwata
asolaka ne bien apesaki bato mosusu babatch ezaki bino nde bose présentaki te yango bozala babatch déjà 2 personnes bapesaki un rapport bakendeki kuna asengi bango $100 $100 bakota concert bajournaliste ayebisi bango lokola bino bokendaki kuna kuna toyebi te soki na wenze soki wapi awa bokota te il faut $100 $100 or moko tosalaka réunion déjà toyebi déjà bacaractère na ye toyebisaki bango bakende te 2 journalistes ana bazalaki te ebe baki kuna bazongi na bango bino ntimba yebi batika oyokisa biso soni na bamboka bapayo tozali donc okitisa drapeau ya Congo. Parlons un peu de la production maintenant en Angola. Parce que na kutana ba musicien mo boye ba yemba na bango pe na ninga ba kini ba na yemba ba koma pe kitoko. Soso tuni ba na yo ya awa osala ka okota studio de musique on a kota studio parce que musique ngo ça ba producteur ba dara. Est-ce que réellement à qui en Angola na sanction na portugais à qui en Angola. Donc à qui en Angola ba producteur ba dara. Je produire musicien. Je dis on tin ba producteur pour dire musicien. Bon, ce que tu to définir déjà producteur et ça là que ça va misser un réseau de producteurs à parce que depuis tout à l'heure ma producteur en Angola tout le monde a musique mon côté salama au producteur mon financier donc on va dire que musique va la sala production GPS sala tu vois tout que dans le producteur d'abord producteur pourquoi parce que ça va chaud comme ça il y a comme ça fait parce qu'il y a comme ça va il y a dans chaud donc comprendre et la machine là ça tout bien avant va producteur sur le musicien on a sur le lobby qui est producteur à quelque part il faut avoir raison pour ça ne pas tout que ça n'a disque moko awa tel na sima na bela auto produit passant de l'équipe là je crois tant moko ezali parce que Angola peut ça va tout chance tout le monde a traité du candidat derrière critique du candidat production on a fait cop na bango atelier invitation na Congo la salle invitation ba musicien baé ba salle cop ngata rappel a besoin ba bengisa biso tangu producteur moko za a do pesa musicien caché ya Congo kende mo betela na musique kuna $40,000 yango to $50,000 yango to $80,000 yango na mona tamu kanda ngo to filmer pe ba benga biso te donc je me demande est-ce que bato ba benga ba misa Congo ba pesa na ba caché to dans la comme to tapela ba roga ba tapela Angola ba na Brazza ah peut-être la bande autre a fait ça va faire à passer la Brésil là pas bien avec baro ça dit que le volume est gros à la paix vrai parce que la musique est monotonie l'équipe bila fila auto ya kalate wata auto ya kalate photo yi baba producteur na biso ngo bazalaka na bande ko wana contrat bango za réagir ba producteur ba sala que fort to ba to bengisa bango to film ma rappelle ba pesa bango ba caché to ba la ça pas ta ba papier ba signer. C'est très important. Et quand on va misser dans le sala autofinancement na bakambo ba fula kaka motu maestro pe ba bia yebongo longa ina mbongo ne moko a se produire ye moko ya maestro za abombi te abimisi motu te nazo ba sila motu ngana ayeba bien so yebi ki sali autoproduction déjà maestro la calendrier na ye adaki na concert le 17 na le 18 décembre concert on est déjà ba canceller maestro quoi canceller za ko annuler hein parce que annuler concert maestro quoi da mutalogie le quoi da mutaprogramme ateka on a besoin de otala bana Luanda mboka oyo fulaye adabi na beto ya kokocha talent oyo abetaka déjà plein pour maestro ko déjà que ba bien que ça la biko na trop avant le savoir que mutolo na yeba kundango awa ne yemo kwa zolo donc maestro baki concert za la nile et za la nile ngana za koya les collaborations na maestro ayi et ça la rapport à mission tout à part JB Mpiana. Je dis bien à part JB Mpiana, n'a fallu poupa. Le reste c'est ça la marque. Ok, donc JB Mpiana n'a fallu poupa ndeso ba ya vous rappelez que ba yo kan pa na mutu ke caché na ngeza boye. Bon yo kasi JB n'a fallu ba yo pesi ba lo te ba ya bongo. Peut-être par rapport à concert mo fallu poupa ou te ko raté dernièrement. Ils non liboso fa beta concert wana yo sala ke ex-président ya Angola a Koufi. Concert ça gagné parce que ba bomaki ba activité dans culturelle. Voilà. Ailleurs pour la deuxième fois beta concert, mboule beta makasi banda tongo. Tipo comme mboule ka beta. Donc a beta pe concert. Ko raisonner sikoyo. Tant concert de beta mité. Producteur c'est le roi lemba. Fallait yebisi ko lemba te. Ba makambo to na kutana. Ko bande na zabo elelo. Ti concert. Ti moko na kozonga. Na mona supporter chambre. Et puis na roya na janvier. Je crois les 21 quand même 21 janvier quand on bon wana on comprend tana mutema fali azana
c'est-à-dire ayokeli producteur mawa na dépense oyo asali concert ebetami te okomprendre ayede producteur par rapport ya bonne foi na ye na ntango ayaki bapesa ye mpena caché na ye normal donc producteur afali na fali ezalaki copte mais producteur afali c'est en angolais aza te omoni na bato tobengaka baredressadouche bandeko na biso bazombo bazala na congo o bayawa nayebisi yo na minute oyo jibe fali moto akobengisa aza te mpo bamonta bakomi kosenga eza baprime moko na bamoïse mbiye basengaka mpo na liste azotya na coiffeur na ye fo aya moïse mbiye atyaka na coiffeur opesi ye caché mais na liste atye na coiffeur bafali na bajibe bakendaka na communauté na biso baredressadouche na minute oyo azali te etikali kaka ya bashungu mpe ka fali pupa olobi shungu mpo na ye ka fali te shungu mpe ata jibe akobeta angolais pour l'instant koloba vérité angolais pour les angolais pena angolais tant toloba angolais toba regressa te toloba te biso diaspora congolais o to vandaka awa te nazoba ke angolais pena angolais yemo quand on parle de l'angolais toba ke angolais shungu babengisa nani te ba découvrir fali balinga fali mais JBP esa ya awa na mwana ba shungu ba olanda OK baotuna oyo abimi na liki to ndenge nini comprenaka ata contrat ngo irité pas ya misela biso monene mo papier combien ne fisque plata to signé pour tout monde raté est-ce que na Congo to babengi ça na Congo batiaka ba journaliste bazana ba mona nde ba signé contrat to ba musicien congolais nde ba kena libane na ba poto na ba nini est-ce que ba journaliste ba mona est-ce que ba signé contrat on a ba mbongo ba papier bon te problème là si comme to soulevant par rapport makamoto yo ki ba sala accord ils ont des bongo ils ont des copes yo to senga contrat boto la kisaba to ke za copte biso problème de za to yo ki rimer to kiti na source to ça to ke rimer on va que ça ya lokuta c'est de quoi biso to mona te je ne crois pas que les amours je ne crois pas que yo mona contrat so na ba rimer et bimi ki za na ngo cop on za cop bango ba démontrer biso que za cop te za pena contrat so va démontrer biso te c'est que rimer on est dans solo et surtout que to ke na ngo plus loin ba conseiller ba beta que ça appuyé par brasserie au moins ba milenga brasserie belé ba ni belé mais comment ko mi benga voix ma ko mi benga patron pour ta musique on de beta c'est brasserie qui donne tout c'est brasserie qui donne tout nazangi maloba oloba tenez nga ngo bengi singa bofuta kana malu na tikeli kidiba ça dit ton brasserie doit soutenir yo et la chance mo boyo et la chance mo boyo aujourd'hui que au côté na brasserie doit soutenir yo mettre sa musique tu ne pas voir ma tu ne pas patron et je profite à la bande on ba chroniqueur na ba chroniqueuse bo benga ba patron te pona ba whisky na ba speed parce que quand on t'a le whisky na speed na chelo 500 on a verre au sangi sango et ça la fait ma bena nzoto ba no benga moto patron. OK. Donc pour dire que Angola producteur à Zala, c'est ça non? Il faut dire na moi la belle morte ba komi production centre qui parle ngala mona te. Na mona rande ba bengi saka bato ba sala ba show. Ba show ba bengi saka bato ba sala ba show, ba sponsor ba yaka. Ba brasserie pour ne pas citer le nom de la publicité na bango. Ça lui so beaucoup dans na circuit wana. Brasserie de peso mbongo betsa ba show. Pour komi producteur. Oui, production ça rappelle la chicken on va tanga ngo. Et la chicken nango. Ils ont la chicken nango. Voilà. Lisa qui ton avis par rapport à la production. Jusque là le batega je surtout ce producteur ça a été tout n'a pas accès sur. Parce que quand on était producteur ça dit. Producteur na mboka oyo azala raté wana ba Junior Timba lobby Junior Timba lobby boye que poto ndima producteur ba show. Ya ba show. Ça producteur te omni ba batterie parce que bazala ka disque bimi produit par Kingani. Déjà Sandra qui parle lobby akuta na mise mo bona bala. Aïe c'est pour nous boyo kana raté. Mutona ebi ça qui parle ah ba producteur bazata. N'est-ce pas ça? C'est ça. Mais la pesi mutango raison pour la belle mot comme une production Sandra qui parle. Pour nous c'est compliqué. Bon, c'est bon. Mais au moins il y a des producteurs, il y a ba show, on va ba mbongo na ba brasserie. Ba dabe ba mvoa maté. Ba taka na li chance na ba brasserie pesa ka ba mbongo, ba beti si ba show. Mais tout se comprend. Mutu to ko na bela mikana perdre ba ngwa tikela e,
abetela yango basho nduka kota na mikanda atreta ya kultura abetisa yango basho ngapi na kota na mikanda na ngai ya shule mikolo ngala binisa mikanda na basho na bano betisa basho eza nango bongo eza nango likambo okende midi à 14h te likambo okende midi à 14h te donc Angola nous avons un poste à producteur je peux dire s'il y a des gens au basa batamité mamalamu bana makokin balinga pe musique il y a des musiciens qui traînent ici tellement ébélés et puis na ba voix pe kitoko hein na ba musique pe kitoko c'est qui manque seulement que ils ont ba producteur ndé bazali na la mission mo mukolo pour ne pas citer leur nom ala mukolo na mboka na biso ata na bina fila do yemba balobi ah nzamba sunga pe na kuma lokwa bina fila madame mukolo ayebo yemba ça dit Angola et Bomier air na musique ata ko apprécier bina filé lelo bina filé moi na mukepa na c'est la zone atangi combo le ça ma vie tout c'est parce qu'il y a pas de producteur bina filé tout ko avancer parce que kutana bato tout ça surtout la père ou na papa ah tout na kuma tala ko bina filé au salanga bien na âge vraiment OK na liwa compliqué très compliqué. Il y a toujours un qui est à République démocratique du Congo. Ils ont la polémique, moi, tellement. Il y a makelele internet, c'est ça, Royinda, balobi, papi Tamba, il y a PPRD. Il était ancien journaliste, je crois. Ah, ça va. Ancien journaliste. Ah, député. Ancien journaliste et député, puis à Omeli trop bien à Kabila, Bassali Loroté. Bassali Loroté. Et avec Zachary Bababash, Mbanga danger. Donc, il y a une polémique sous prétexte qu'ils ont des Rwandais, des trucs pareils, Lisa. Tu vas voir des choses sur ça. On a une vidéo de Zakaria Lobi, Kabila, qui a comploté pour Bamboma, Tshisekedi. C'est tout ce que moi j'ai vu sur Internet. Après, on a vu Zakaria publier ce soir. Même propos, qui a retiré à Rolobate pour Bita Mbalobi, pour l'homme en a politique Naza. Oui, Ngapé Penana Eba, on m'a mis. Mais ce qui est Zakaria a co-estimé. Que bazolinga ba comploter pour la boma fachi j'espère que ça député diplomatie ezali na ndenge mususi ya kolobelango bato bakoma bato so akoma comme musicien attoujours ministre musicien nini ministre ba mo saba kamukana ki yankela kinini yeza député papita mwana sipe député c'est que bila c'est aza ex-président de la République dans sa notoriété moko zo senga que ba pesi bon minimum ya respect pour un sénateur à vie na Congo. Tu ne peux pas venir à la télévision sur le téléphone, non, qu'on clasher n'importe comment, non. Tout ça, quand même, à ces députés, à se comporter, le roi député. Si vous avez ma carotte, oui, apparemment. Si vous avez assusté, il y a ma député de Simbate. Pour la monnaie, peut dire à côté de ma musique, hein. Bazana, nenge moko boye, ya ko lobelango. Diplomatie ezali c'est pour makambo wana makambo ba sérieux makambo za politique c'est vraiment classe ou élégance na veste là ba ta ba respecter ngo nini et que consulter téléphone à tongo boni ko clasher ex-président de la République makambo ça ba na Congo c'est la makana Congo et tango lobi na makambo aussi téléphone aussi les gens singa sont moi sima muki to fini no bouton na makambo to ba ya Zakari nani il y a des images qui circulent sur l'internet bien affilées. Il y a bien affilé, bah image mozo circulé. Alors ça la vidéo na e, azolo baké Fabrice, attends un peu la combo hein. Attends un peu la combo hein. Ah bien Fabrice a Salimpia kababandé au seganga na Salimpia bon Fabrice a Salimpia ka. Je ne sais pas moi je n'ai pas mon nom. Bien affilé Fabrice en classe normalement. Pour Rosa le outil de ba sur finga banli, na pesi bana kisia so bote na pa na bango. Outil na milieu moko reculé. Et en ce temps, il y a autant de classement musical to katibik na mokuse. Mais tant qu'on a pamboli après sur mon néo il faut que la leadership n'est pas là au moment la falité avant dire que ça vidéo mon néo na aseka mutu pour ça limpia parce que ça me donne ba yo kana te ako seka na ye mo ça ba te na caméra te yo bandi pena boye yo leader au téléphone no de seka fona ça limpia ka mo boye parce que ne fa bossa ça et ça basse c'est trop bas et ça manque à maturité leader azara ndenge wana te leader tika ba fan no ba sa polémique on va faire bien scénario na baso yo kana te donc c'est bigolo to somo na ba fan ya faire baso finga na ba fan ya wata mais tout le monde faire sikal afini wata c'est ça tout le monde wata sikal fingi faire tout le monde a faire ba sala ba fan na ba na fali ba ndaka ba yo kana akoko clasher amso arobelo mo ba sans wana mo yo tanga kombo tie boy aluka mo ba tumba c'est classe moi élégance wana façon ko loba façon se tenir en public façon ko communiquer balinga ko tsata mayele te ozala yo moko ozala ba camarade no leti boza bo seti zoba
luka bato mama ya mayele o yebeta ba milier bato mama yebeta ba biso bato tala pour la bongo moi tu mutu mo mayele côté communication ba communiquer le public ndenge nini donc biso mo loko loko Fabrice asali boye yo le kango beta ngombo to mona vidéo mo fallait sekiti to yebita sekiti vidéo na fallait sekiti za mo vidéo ya kala siko ba kana to na sekaki do yebo ko ke non ba ndenge mo boye usu bijo côté téléphone Fabrice asali ki basali moi je trouvais ça bas bato ya vie na filo bazaka ana ngolo ba benga ka biso to critiquer basa makasi on benga sur le sur WhatsApp basa makasi on a leader d'abord que leader boyete sopi biso makasi comme ça et bon ça d'abord bien nazo rappeler bon que Fabrice asali mpia kate Fabrice asali mpia kate na mboko boti se ko so ba image à 4h du matin on dans tambo sango ya ba 5h ya 5h du matin ba 6h bon comme ça ben 5h to ça ki wana on s'est répété 5h on peut 6h Fabrice asali plein siko leader na bino ami sekinde yemo po ya yeto ko beta bale na kati eza ndenge monter na Fabrice eza ndenge monter na Fabrice junior mon ba vidéo yango bon en fait ngala mona ki vidéo na Fabrice te ya parler la bina finité mais ce qui a sala ki yango que aseki ataki na komba Fabrice de Christ bango tia vidéo na kande to solo babo ya l'excellent biso vidéo so katanga ne komba Fabrice te aseki na yaka pamba c'est autre chose. Mais ce qu'on a comme Fabrice de la manière. Attends que Fabrice, attends donc quand on parle de Fabrice, toujours bien tout le Fabrice non. Lisa dans la vidéo ah ouais. Quand on bête Atlantique comme on a février, maman a plein. Ma félicitation à l'Haïti. On bête Atlantique comme on a novembre. Ça. Bah tu vas qui peine à minute de son niveau bah c'est kakinga. Si qu'on a la mukaga le premier la tongo beau jour anniversaire là. C'est quand vous pouvez la chinga. Après bien la peau, dans le palais donc déjà dans le ala na tongo les premiers c'est comme tu as dit concert kuna isa Fabrice maintenant on rappelle que Fabrice sali piakate bina filé piaka nous avec yamabe au sala ki maman na piaka yamabe ya soni pourquoi dans le bas donc ça concert au bêta kala loba au bêti les lotis au c'est que papa n'a eu pour rien ba image ya ngwana bito toaki wana sur place a bêti musique ne kitoko ala te kitoko ada papa soin ba tu pe ba yaki belé ba futi pe mbongo vieille pili ko wana ki plus $100 ka ba bieza ba yanga boy ko ata ba mettre ba pesa bango ba billet ozo comprendre taka biso ba journaliste toke kuna abina biso bo boza biso ko ke belé mais bo limisanga na opesa bino 20 badge na na tala plein nga no ndenge ozala mais ba place biso to ka ba 20 badge yango pesa ke to côté ezali journaliste caméraman na journaliste caméraman na journaliste ça dit ba place biso to ka ba quoi 10 na ba place biso to ka ba 76 badge donc ça début mo ba journaliste no to tondi saka ozo mo ko différence wana ça dit Fabrice ala taki propre ndu ele ka kitoko elonga na do ka mo ezake tant ba kongole ba osala makambo libanda baye ba ke bango tuli wana bayaka ko représenter drapeau ya mboka ça sera pas normal muta beti musique ne libanda yo congolais ozo sekande kono congolais pour salimpiaka oyo monite oza ko se réjouir eloko wana pe ya plein wana eloko plein wana pe na mona ngo beaucoup plus que pas biso ba congolais ozo comprendre pona mona angolais ba rasel mon raf baza ba c'est quoi tout pedo a robeta concert na ye ba tu continuer mso tala 30 ça pas ba toni ça le roti a bet concert na za les autres yo ka mise mo na teva lo bake rasel mo sala mpiaka o c'est quoi trois sala mpiaka o mutu ba sembe bango lo wana le parce que tout le monde veut au moins biso lelo to ça l'émission na biso par rapport à communauté na biso philosophie na biso ya communauté na biso ezake pour musique nous ala kitoko à part bonne musique on peut ça battre les Fabrice à côte à peut-être bonne musique faut battre ba sani ba kota tu vois t'as le commanding là on le met la Fabrice bon ba mo bi na fila do yina biso mo ko to le la bi na filer bien ba mo Fabrice a yini biso OK ko ça la mandengo wana ce sont des constats où tout ça là pourquoi la musique na biso en général entre guillemets et qu'elle ne liboso on a déontologie bene batang c'est la biso journaliste dans la partie voilà ça dit Fabrice à cela qui n'est plein je crois des Chris à d'autres balancer ma image au tout ça là qui ça dit miel bina filé bozi kutu abetaki robino ça dit mutasali plein ko le kabango tout
na temps oyo na décembre oyo c'est Fabregas to que normal na ndenga polémique non c'est Fabregas na ndenga polémique c'est Fabregas toye lisusu na ba nini ba vidéo mon peut circuler sur internet et héritier watana bien Fabregas na kata avion je ne sais pas moi ce bon déjà tu le vois na kata avion tu m'as non ba vidéo zéro bima na kata avion nani Fabregas afana imtali boso wata pa ya koti mbotete loko teke omi vandisa siko ba déjà on le romoro de tout balancer en j'espère héritier na maestro ba yebani akasi bato bato bengisa bango awa bakanisa te ke ba okabola ba musicien congolais omoni musicien congolais ton de kotu ya Congo bakolinga na te botango basa bo baotalana mais na tanga pas sur mona bolingo on doit comprendre ba pesa ni mbotete donc c'est moi si ma tomona héritier za accompagner producteur mais ni producteur ni héritier d'après si Fabrice Mbote c'est-à-dire bato ba kobengisa ba musicien awa basa la fort on était au kabola ba musicien pour bango bataka ba congolais Fabregas c'est un on a concerné il y a dimanche concert le cas qui le 31 attends dimanche concert le 31 ba yemba parce moi yemba pape héritier papa héritier na ezana ka babonga ye ayemba ka ngopeka bongo et puis la palanca ayembi to kolingana ya so ayembi yango azolobela malamu héritier OK on doit comprendre c'est-à-dire elikoloba bayebani quand les gens aussi injurier héritier na kati wana danska opekisa bango botika boyeko botika azopekisa ngito beta c'était le kamwana pina makasi te parce que c'est pas important muto okabola ba artiste congolais azate en Angola ezala muzombo uta Congo oyawa to muzombo zalaka awa bengisa mise bosa la cop na bino mais okupanza bango te c'est ça Europanza bangote. Allez, revenons alors na masolo msuto banda ko beta ya makambu ya Bazakari. C'était comment? Non, tout ça msuko ozobosani. Nini msusu dynastie Panzani. Dynastie Panzani. Panzani bingo la balongo la banini na ye balongo ba fuwa na ye makambu nyoso ya dynastie. C'est le yakoma mukala ya ferre. Ye adigi makambu na kati ali makambu na ye na kati kunote. Parle un peu de Céléo. Parlons un peu de Céléo. C'est le Lucana actualité, c'est normal. Parce que c'est le musique qui des athées. C'est le Lucana actualité, c'est normal. Beaucoup de gens ont si la canne. C'est le 3000 émissions, mais 0 concert. On doit comprendre. Nous aussi la bonne pour la musique à obétaté. Faut le actualité. À chrétien Bafali. C'est le à chrétien Tina Saï Saï Moutate. On doit comprendre. C'est le on par rapport à ça. Moutouko a bien Clinton, les gens ont dit depuis Nangérengiri, n'a venu Kenge, c'est au Birmanie. Bila za bajara ba tout le monde a un problème. Mais ne abanga un problème. Déjà Bila za makila, on a un moulouba. Vous comprenez? Pour les qui a bien Clinton, Fanny Kankolongo, Adalaka, Anorit Nanga Groupka. C'est-à-dire, n'a donc n'est pas na bango pour retourner à comportement, pas na bibi. Alors, j'ai un problème. Mais ceux qui ont lequel les problèmes, sont aussi 5 ou 6 alors près de tout. Ils allaient que Nenge Kaka, Bilatanga combat Fali, à le faire à Mounia Omabé. Et Bilatanga pour le moment. Vous allez qu'il fallait azater. Vous avez une opinion, vous avez une opinion, grand musicien. Grand musicien, c'est un grand. Vous comprenez? Vous avez un grand. C'est-à-dire, Bill Moral les ont bien. Et puis, ce que ça, les ont bien, ils ont bien. Parce que Bill Pena a les campines à Sokana. Na bo konta pena na profondeur na lobika comportement Bill parce que ngada mona ngirengiri ferre adamo na ngirengiri Bill Kenge ngayolo ferre adaki na nyanga akoma lokelenge tutu kaluji ngende oto comprendre janta misine alaka na lokelenge c'est toi batu o to yebani oto comprendre
on est la famille et l'autre malobi ezate je crois ba rebongisa c'est le onda tikande c'est le onda to senga na et c'est le il faut soko oza musicien ndenge moko milobela ka beta de musique c'est ko lobela ba mingi c'est la musique ezate il faut ça la bongo musique ezate lo non ça va ça va des émissions na faut ça la bongo ça chaîne na YouTube ba luka ba que c'est le ça la ngona nkota ça la ngona nkota ça tu vois là c'est un bateau nyonso tout c'est le ça la bango bongo ceux qui ba biti kara oh alors le bané soute yo monte fallait be carré mais ya dinda ba fallait na to fallait so boyane mais to dinda fallait ça actualité mutu so fa dinda mai mutaketi aketi na niveau ya saisa ya sala kanete être basaka makambo mokte ah je suis si riche n'a pas bambota trop je suis si riche de Paris je suis bambota trop ya tozongi siko na makambo ya papi tamba wana na Zakari Barabasu c'était quoi au juste bon déjà ngai na la colère mabe na papi tamba na Zakari Barabasu na Congo bato représenter et l'oroté c'est-à-dire makambo bato sala wana eza makambo oyo peuple congolais limité Zakari do votaki awa député national na fimbo to pesier confiance peuple voter Zakari kenda na parlement aloba ta mukolo moko te pour na peuple congolais papi tamba da pemela Kabila loba entourage na ye adaki na 15 personnes à bien te papi tamba yo kangote congolais ya lelo alingi makambo Zakari na papi tamba ba osala te distraction makasi pona biso centre qui pour la je te dis génération na tout a perdu ils ba méchant bana Zakari bazar bana papi tamba bazar très bon na na mboka wana bota bana banzambe tani bana bana ko vivre ce sont des congolais ngato na côté na makambo no ya ko déborder et comme mabe nada ko senga papi tamba boy nada ko senga Zakari boy botika ko distraire peuple congolais en même temps papi tamba do lobake Kabila notre président ancien président ada camarade à Zakari te papi tamba pe Félix Tshisekedi ada camarade c'est ça yo do ko senga Zakari Barabasu a respecté Kabila pour ada camarade na été en même temps ko benga Kabila président on doit se respecter en même temps la vidéo na yo on doit benga Tshisekedi président actuel c'est et là Tshisekedi papi on lui veut expliquer bisoni et politique tout bon y a pas Zakari yo doit ça automatique et puis eloko epesinga ikanda ya suka papi tamba lobi que to tena mutu na biso Kabila kodonga sous président na Congo donc Congo ngo ezaya ba Kabila ezaya ba papi tamba ezaya ba Zakari biso to doit ko telengana partout pour toyaki kotika bango na Congo wana politique eza kolanda biso toza na droit ya kosala politique mais bati kobimisa baloba mosusu ekomisa biso baimpoli na politique notre génération est perdue à cause ya bakonzi ya mboka wana et si quelqu'un aye po asala atake mboka mebonga mwa mokie mais mboka ebebi 32 ans plus 18 ans et ça li combien Félix Tshisekedi n'a rien que 4 ans, donc 5 ans en décembre. Batika c'est la deuxième mandat, on a été rejugé après. Et là, on est les Congolais baligné en fait. Mboka kuna ba Rwanda kuna basa ko. Et là, on est les Congolais baligné en fait. Rwanda kuna basa ko bo. Donné tout ça boto telinga na Kabo. Na bima awa to voyager na Lelimba. To kenda badundu na obeta musique. To bima na nzela wana ba benga frontière ngoni. Frontière ngo na dundu kuna te. Po bima na ba chikapa kuna. Il y a Kamako sur les frontières papa na frontière wana na mwana ba Congolais bazo la libanda na yoka souci na yoka passe mais monsieur tanganga mena lela te ba ola na pas za makeba ba na place à la te bazo la na frontière entre Angola na kuna ba tenda ba tapi tout ça na bana ya miki ba papi tamba ba mena ba Kabila ba Zakari ba mena ba Kabila ba ko na président ngona bali ba district ko élection ningo bana bacha bamuka Congolais ko voter bino azati papi tamba Zakari mto ko voter bino azati ba to distraction makasi makambo to na besoin te peuple Congolais na besoin makambo wana te peuple Congolais na besoin makambo wana peuple Congolais na besoin ya changement ya mboka bana batanga ba hôpital ya ba wana kolia bien misale ya mbongo ya ba jaka ba polémique à bêtise boye responsable ko derrière ko la vidéo te pour le un président na téléphone ancien ou nouveau président tout toute autorité vient de dire
bato wana nzambe nde moto alingi batala baprésident bango mibale bamanifeste impolitesse et bango mibale baa na raison te et biso bapeuple congolais toza mpe na ntina na bango mibale te donc batika polémique na bango wana totalaka mpe bango te donc batika polémique na bango wana déjà à la fin il y a programme na biso Lisa Queen tozo conclure déjà ok tokomi na suka pesa bambote na yo mwa conseil na bina file conseil na bato nyonso baoluka batia bapito pale nakote so bayini ngai mpona ndenge naotia bomba fabrigas nga nasalaka na la team wata te déjà naza héritier ata nabe c'est un frère namoni ete tour oyo mpo toboyi na biso bamanque barespect par rapport à bato babengisi ye mpo normalement botikela bato liberté expression soko invité musicien auti mosika ye awa so asali mpiaka niya bachroniqueuse balobaka asali mpiaka so concert eleki mabe ndima tolobaka mais bino lokola bokoma boza baproducteur su bafani donc soki ezaki moto asali mpiaka omoni bokomolanda bawhatsapp bochange soki tatie titre ya émission achange titre ya émission mpo oyo producteur osepeli nango te balobi vérité ya moto asali mpiaka netinga bila bona osala yango te po tokende kosochoke te tomonkane barespect te malamu bamusicien na bino ozobengisa tokendaka te totala mpe soki mosala yango ya biso kokufa mpo tokendaka te po atata ke kuna te analyse so eye na koloba mais moloko omonanga na makambo no te na yo na soki bandeko na yo soki entourage soki mwasi soki nani moto akolandanga na privé na whatsapp na ngai akoloba na ngai ke Lisa olobi boye mpo na nini aza te donc bozala na camp na bino biso mpe tozala na camp na biso mpo toévite mpo nga mpe manquema respect eumelaka te na komanke donc tozala na ndenge wana héritier tana bese mon frère na mbambala oyo akoyaka ngola to nazala na chassa tokozala c'est sans problème napesi bato nyonso oyo balandanga ngo balingaka nga mingi mbote badanga tiktok osabone na tiktok na ngai na perdre compte na nga kala na compte na nga sika napesi mbote na Paolo dos Santos guerrier napesi mbote Rodrigue Matadi na Paris tolobandika la mingi te la reine mère H maman na air aussi ya motema Rodrigue Matadi napesi yo mbote napesi lisusu mbote na famille mositu nyonso na poto nani nabosani Liliano ya d'agosto napesi yo mbote ebele nalingi bino mingi olingi bango mingi obosani noko lova King Solova ya le boss Abedachour Corniche Tamani Luanda t'appartient napesi yo mbote Junior Ntimba moi conseil na conseil opesa bango te bata bamikolo so bakonzani na buzoba na bango bacontinue so bakotika batiki c'est-à-dire or omona azosala bien asali or omona osala mabe asali mabe c'est-à-dire c'est que autre koki kosala biso tout ezalaka to défendre drapeau ya Congo partout tokozala na malamu bamikolo chaque fois conseil ezalaka mabe mpo baye makambo azosala déjà ngai napesi papi lelo mbote ya trop migenema déjà vitesse ya selon la vérité en tout cas nada koapprécier makasi nada koapprécier migenema vitesse wana eleki namonaki susu na Lisette Efonge analyse wana oui donc mbote ebele et merci aussi à toi Sandra ndenge opensaki kobenga biso tosala baanalyse par rapport à makambo eza koleka moi je pense que otolobi awa oyo eblessé ye kaka eblessé o pour changer soki mpo kochange soki mpo kochange te nga mpe moko babekisanga nasala analyse tosala esulika mosusu tokoloba kaka eza nango bongo et je dis merci comme ça à Margot Makolo je dis merci à Feza Poutou Bartaza nalobi su merci makasi na Givenchy Riche de Paris tozala nekala yango okomi toretrouve ma femme nini po Givenchy Riche de Paris obengaka komo mobo Lisa Matumboli tokei Moulière ta nini Moulière teint valeur Givenchy donc en même temps awa tokosangana tokebeta musique na ye et merci na maestro oui le maestro Fabregas en tout cas nana okai souci de bato bakimaki na États-Unis de bato bakimiki yo na mais le roi za lito ya musique mais na yebisi yo maestro ata misi concert alobi mais instrument yaki mo retard maestro même pas koyemba bien mais ayebi instrument instrument est retard maestro yaki depuis 17h tala moto ata na respect public bazotia bainstrument boyezosimba te baluki ingénieur mosusu ingénieur etonka alolo bami
maestro nakosa la balance na concert ça veut dire ko matisa guitare na concert azo matisa mbunda na concert azo régler biloko tout na concert so azo régler bongo na koyemba ingénieur tala guitare maestro ta mystique trop mystique. En tout cas merci beaucoup maestro et merci na batino so balandi biso ngatukwa nazalanga Roi Bilamba. Est-ce que les gens peuvent maestro information? Tony Lubaki, Tozo Zelabino. Bien, déjà à la fin, mes big salutations à toi, Migeni, ma papa Ngelingeli encore une fois, à Décrit Chibangu derrière la caméra, à Jingenga, toute la famille Ngenga, la personne Nokolova, Kings International, Lova, papa na Marisa. Donc, on appelle Sibino Bambo, et quant à moi, je vous dis déjà au revoir, on se retrouve. Pas solo la vérité.